Bandeko balandi radio lisanga to tondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio lisanga pe poko ya mokolo malelo toza na bino na ndenge ya bomesano na programme na biso ya radio lisanga solo oyo boko yoka ezali wabino Yesu kitenge tokaba na bino ngonga oyo na ndenge ya bomesano ndenge to salaka de 19h à 20h tokoka ko solola makambo yo mazali ya motuya oyo ezali penza na tina ekoka ko tia biso bomoko poete to kende liboso solo mokolo molelo mozali pe mokolo ya motuya pona biso baye touta République démocratique du Congo nde yango tokoyeba ete esengeli na mokolo ya le 17 janvier nyonso toyebaka kokanisa mémoire ya biso papa Emery Patrice Lumumba oyo bakangaki pe babomaki pona ekolo solo prix ya liberté ya indépendance ya autonomie ezali monene mingi balandi radio lisanga toko kaba na bino ngonga oyo mpenza na likanisi monene na lolenge kani esengeli to zala na koika mpiko na maimanso ekoki koyela biso na ntango to kobunda etumbo esengeli ete ebundama pona peuple congolais pe bai mboka bakoka ko zala na lobiko. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle. Debout Congolais, unis par le sport, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et
nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Solo palandi radio lisanga poyoka kiwa na maloba Emery Patrice Lumumba, maloba ya motuya oyo alobaki mokolo ya 30 juin 1960 kasi yango nde esalaki ete bakoka kosuporte te mingi na roi belge oyo azalaki wana, kasi basala CPI baye bakokota kuna eyebe ba criminel ya sika bango moko bakolo bato bako financer CPI ba crime basala ya minene na ba croisière na bango basala na colonisation na esclavage osalimaki epe na ba guerre nyonso yo ba crime nyonso basalaki pona ko empêcher indépendance pe na tango pe na sima indépendance bango bazali sous ba donneur de leçons kasi yango eza pona nini ezali pona batia pe ba konjo ba na sima po basalela bango nde loboko na bango amolai otango bakoloba néocolonisation yango wana ete na sima ya moto na bino oyo bati wana pona bentere na bango nde bako kokisa o basaki liboso nde boko mona système yango ya ba crime ezaka ko continuer na bato yango oyo batiami na sima wana pona ko empêcher bato bako kosalela liberté na bango na ndenge longo bantokolo bate ke na bamboka na bango wana mikili tofandi nde baza penza libre makasi ezali pe bongo te peuple aza pe intimidé abangaka na epe makamsu pa koka koloba te ata soka lobie kosala pe eloko te eza nango sans effet tomoni te na bamboka na bango awa bato bakosala manifestation lokola na Egypte kuna na plaine wana lokola esalamaki na Tunisie. Est-ce que bato bazozwa bakosenga autorisation pour bakende na plaine wana Egypte pour bakende kosala manifestation? Mais na bamboka ngo awa baza ko soutenir ba manifestation wana oyo salama na ba pays arabe kasi awe pa na bango il faut senga autorisation ba pesio surtout neti na Hollande bazo pesa yo esika oyo okende kolakisa nkanda na yo pe tango nini okobanda nkanda pe tango nini okosisa nkanda na yo manifestation esili kende na ndako likambo esili mais problème otelema ki o manifester eza nango kaka ndenge ezaki wana ezali poto ebete ezali te bango na tango occidentaux bako sala biso mpasi ndenge wana nde tokanisa ete bango pende bako ya kosisa mpasi wana eza lolenge na bango baye bakambaka bazali bongo po bakunyonga pe ya bango pe na kati esengeli na omoko peuple po soki bango pe bakomi na niveau bakomi na ngoyo soko tali na histoire komona ba peuple na bango batelemaki pona ko salete ba makamusu esalema mingi bato batangaka révolution française kasi bien que ememaki bango pe penza na esiko peuple alingela kite kasi na tango peuple atelemi a lakisi ya ye mécontentement makasi po asilisa kolakisa nkanda na ye esengeli changement oyo alingi ekota tomoni na Nigeria tango bamatisi talo ya pétrole ndenge bamoni ete carburant mati bato batelemi batomboki te mokonzi na bango ayekoloba talo ekiti pona bato bakitisa pe nkanda ezali te lokwa na République démocratique du Congo bato babimaka na temps partiel babimi na temps partiel kasi kobima ya temps plein yango ezalaka te ojwa eloko oyo yo olingi pona mo paya oyo ayi na kati na mboka batina songe aibete sika na ye ya kosala nyamu ikoza na mboka République démocratique du Congo te tozala posa ya bae pakoya na mboka nyonso ete esika biso tofandi balingi moto zala na tango ye kofanda wana
o mitiape na mibeko ya mboka wana ndenge ezali po nyonso alingi koya kotia nyamu na mboka ya République démocratique du Congo esengeli ete sika na ezala wana te. Solo balandi radio Lisanga tozali kokoba na programme na biso ya radio Lisanga ya pokwa ya mokolo mwa lelo tina ngonga ya 20h na ndenge ya bo mesano. Toko sala ete toa mwa toko ka komela mwa soi nde toko koba lisusu na programme na biso. Bandi radio Lisanga to zali na mwa pokoso moke ya technique awa resengeli to tala lolenge kani toko silisa yango ezali na masini mosusu oyo ezali ko tia matoi mangongi nde toko koba to zaneliki ete badongolo miso balongi te. Noble et juste, tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout prendre des Ougandais, Burundais, autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-les. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser à de nos frontières et du pouvoir. L'objectif de ces ennemis, c'est d'abord d'éliminer le peuple du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimés par des élections truquées et nous esclavagisés. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo,
terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo. Nations Unies quitte le Congo. Les États-Unis quitte le Congo. Rwanda quitte le Congo. Uganda quitte le Congo. UE quitte le Congo. Angola quitte le Congo. Les génocidaires quitte le Congo. Vous devez quitter le Congo. Car c'est la terre de nos aïeux. Quittez le Congo. La terre de nos ancêtres. Quittez le Congo. Ah, c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo. Ah, c'est la terre de nos enfants. Les quitte le Congo. Kundabatare quitte le Congo. Libérez le Congo. Libérez le Congo. Solo Brander de Lisanga to lingi bisognoso Congo libre, c'est-à-dire to koka kosala itemboka wana e zala na makoki ya kojamikano na ndenge e koki kozala, c'est-à-dire kotala nano liboso oyo ezali intérêt général. Nde yango etumba oyo tokosalaka tango nyonso tolobaka na bino ata ko bafandisi imposteur na pouvoir après avoir triché, frauder nango imulunda pona kosala ete bakoba ko satisfaire ba intérêt ya ba petit groupe ya ba pilleurs. Kasi esengeli toyeba ete peuple yende azali kolo mabele, kolo mboka po ye atikalaka. Eza likambo moko esengeli bato bakoka kotala yango na ndenge longo bani pambate peuple ye azalaka toujours peuple kasi mokondi batalaka ye na ndenge ote akendeke mosusu ayaka. Nde yango tokoloba boye na tango lingi otikala pe na mémoire ya bato na ndenge longo bani esengeli oyeba koza na courage ya ko loba bosembo otelemi lobi vérité soki o perdre ya élection lobi ngai Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na perdre na élection malgré tricage tricherie yango imulunda o toyokanaki kasi eza malamu te na kota na histoire lolenge boye wana nde olakisi courage moto azalaka nango oya biso Patrice Emery Lumumba lakisaki yango atako mokolo ya le 30 juin 1960 ba discours epesamaki ya lokuta epai ya président tango ya batiaki Joseph Kasavubu foto lo ba vérité apesa ya discours ya lokuta oya bandai ko remercier ako remercier colonisateur na ndenge amemelaki biso culture na ye religion na ye tout ça oyo ezalaki eloko oyo ezalaki te na ndenge longo banaki po ya loba nde yango ye Patrice Emery Lumumba telemaki alobaki vérité na ye boko tala bino moko te mokolo oyo ya assassinat na ye ezalaka mingi marqué na mokolo ya indépendance ya mboka na biso parce que eza na lien makasi entre assassinat na ye na mokolo wana nde yango soki totali ezalaka nde assassinat ya lipanda oyo bayaki kopesa na mboka ya République démocratique du Congo oyo ke baboma yango nde yango soki penza toyebaki ete esengeleki biso banso tozala ba Lumumba na banza ndele makambo na République démocratique du Congo elingaki kokende lolenge mosusu kasi toyebi ete azali nde yango pe bato batelemaka ebe koloba vérité tokoyebisa bino po bebe tazali tozali na malobo toko cité oyo to essayaki ko parvenir biso na nzela ya wewewe kuna ezali na Shadrach Mukalenga
ye pona mokolo mwalelo yo ye atiaki na page na ete ils ont tué ton corps mais ton esprit et ton combat est éternel. Je m'incline devant ta mémoire, Tata Lumumba. Les morts ne sont pas morts. Waneza malobaya Shadrach Mukalenga bisomba to saluer to moni penza e nantina petolobi ingeta. Kamae na banguna dans la timokuya ata malobate Congo na panafrika maleli Afrika mabimbae tokangi maboko tozali Bana basili na kokende Bana basili na koteka mae na banguna Tolati mokuya ata malobate Kongo na Panafrika baleli Medi Ben Baka Medi Nzela na yo ya bato nyonso Medi Nzela na yo ya Lumumba Medi Nzela na yo ya Che Guevara Medi Nzela na yo ya Malcolm X Medi Nzela na yo ya Umniope Medi Nzela na yo ya Felix Mumie Choi Medinzela na yo ya Tsoki Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medinzela na yo ya Oji ya Enda Medinzela na yo ya Camilo Torres Medinzela na yo ya Abdelkader Medinzela na yo ya Koulibaly Medinzela na yo ya Chua Medinzela na yo ya Simon Kimbangu Medinzela na yo ya Albert Lutuli Medinzela na yo ya Boganda Oh, ya tiers-monde Oh, ya libération Ya pas peuple m'a dit un jour, mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification.
solo balandi radio lisanga toza kokoba na programme na biso te na ngonga ya 20h toyebisaki bino na baprogramme mibale eleki na libandeli ya mbula oyo ndenge nini tokoki kosala po ete tokoba kosimba victoire oyo peuple osilaki koganye na baurne na vote ya le 28 novembre 2011 atako badongolo miso bayibi kotia imposteur na place oyo ya palais présidentiel a continuer kuna kasi ezali pona ntango mabe mingi pona ye tolobaki na bino na ko banda ko talisa lolenge kani esengeli to simba be victoire oyo tolobaki liboso ko tiango penza na makanisi etikala pe be na makanisi lolenge wana po ete ezali pe bongo ekotikala be bongo nde na tango efandi na makanisi na ndenge koki po na libela ndeko ekosala ete toika mpiko po tokweya na ba tentation ya bato basusu te oyo bakoluka komema bato lokola ete bato balemba wana na tango yo ebi ete ezali kambo elembisaka te po na tango yo ebi ete yo botama oza kovivre moto mosusu akoyebisa yo te ke obotama na yo te oyebi na yo vite tika pe kolia tika kolata tika kotambola tika kopema aluki aboma yo donc bao bakoya makanisi mosusu azoluka nde aboma yo aboma victoire na yo nde yango wana esengeli tozala na makanisi makasi ya koyika mpiko lolenge tolosololaki na mikolo misusu oyo mileki toyaki kobakisa etape kelanda wana tolobaki eza ya kosaka makanisi wana makasi esengeli pe yango nde ebimaka na maloba neti te ezali bendenge wana koloba pe kotalisa ete ezali fraude électorale moto esalemi oyo pouvoir eza en place eza illégal eza be bongo ete esengeli ba respecter vérité ya ba urne ndenge tomoni mpenza makambo yango bandambule bandi tango tokoloba makambo yango ezozala pe accompagner mingi na ba réalisation nango kuna na mboka République démocratique du Congo ki mingi pe bakolobela likambo yango église catholique pe basusu ba organisation oyo eko talaka makambo ya élection ya ba défense des droits de l'homme ba observateur bana nyonso mikolo na mboka République démocratique du Congo ekoloba mpe mingi ete élection yango ezaki nango pe kaka na fraude ndenge kaka se bama e ba susu bakosenga kutu ba annuler atape oyo ya députation po ete yango pe ba fraude eleki mingi donc bato balobi ba susu basalaki pe balandelaki makambo yango ya élection na mpembeni baye pe kokoma na conclusion ete sungi bango yango ezali mission nationale d'observation électorale bango exige annulation ya ba législative bango balobi ete esungi bango pe po bamona ndenge nini présidentielle ezalaki ya kobeba makasi mingi koleka na kosite maloba ya maître André-Marie Mwila ndenge alobi ce que nous avons découvert a encore confirmé nos inquiétudes exprimées sur la présidentielle. Nous avons aussi relevé le peu de crédit qu'a aujourd'hui la CENI. Wanezali maître André-Marie Mwila ya lobaki ya donc ya zamoko ba observateur nde bo koyoka ete malobizolo ba mabato banso bako saka bakoloba présidentiel résultat wana ezali ya kondimate po ete eza ya kobeba siko na tango toko saka to saki toko koba elobi te soki tokoti na phase mususu phase ya liboso totiki yango te yango ezali kokoba na ba phase nyonso ndenge moko pe ya mibale soki edui esika eza kokende elongo na ya liboso
tokomi siko na phase ya misato yango ezali sikoyo ya kosala sikoyo nde baaction oyo ya vient na biso moto tozalaki na ya wakala na Amsterdam alobaki mpenza ifo baaction direct yango ezali ndenge wana solo tokosuka na phase oyo tokolobela yango mingi te pamba te biso toza bato ya kodevoile bastratégie te kasi boyoki tolobi baaction ya makasi mingi mpona makanisi na kosaka ntina nango ezali nde ekokisama tokoyebisa bino balandi radio Lisanga na ndenge boyebi solo ya biso Emery Patrice Lumumba azalaki na makanisi maye oyo lolenge kani esengeleki Kongo ekende na ndenge amondelaki makambo ndenge ekendeleki mabe na bapaya epe atikaki te atelemaki asaki alobi ndenge esengeleki pe atelemaki ete mosala esalema na lolenge wana moto azali moto nzambe ayi nzambe mabende liwa solo yango babomaki ye na ntina pona bango babangaki ye po soki bakobanga yo te bakosala eloko te nde tomoni Papa Etienne Tshisekedi bati ye na résidence surveillée ye azali kuna aza assigné na résidence aza kobouge te bati ba ceinture ya ba militaire ba policier ba agent de sécurité po ye aningana te banda vote salemaki kuna na esika ye afandi epai na ye na limete ezi na mpamba te po tina o batili ndingo wana yebami te asali mbeba nini so moto asali mbeba eloko ni basalaka na ye bayaka konotifie mbeba asali pe bayebisaka ye baconséquence nango ezali mpona kotalisa ete bobangi wana ezali moto oyo abangaka ndenge wana aza moto oyo ayebi mabe na ye aza nango nde azali kobanga mabe wana oyo azali nango soki mitelemeli na ndenge ya kointimide bato te koterrorize bato te ekosuka mabe na ye wana azala surpris na bokasi na yo yakanisaka eza nango ezala te mwana lisusu te nde yango esengeli poto yeba ete ezali na maloba moko na monoko na français balobaka le méchant n'est méchant que par l'impuissance de faire le bien. Donc ce que omoni moto ayi impuissant ya kosala malamu monde ya miti méchant ozomona ndenge ezalaka ta mosusu na bamboko tofandi soki olingi te pona otinda bato code donc oza impuissant osala bango malamu miti siko moto na nkanda olingi osola na bango malamu te soki babengi yo be na nkanda na bango bino kuna pe bokosala nini bosala pe mosala te oyebi ete leta kuna aina ete impasi po bato bazwa misala kasi omiti moto na nkanda po ozali impuissant ya kosala malamu ndenge moko pe ezalaka na bisika ezala na libota to esika na baninga bomonaka pe leta soki alingi su kosalisa pepe na ete akomaka ebe na nkanda nde bokomona mboka ya République démocratique du Congo nkanda eyi makasi na bato wana basimbi pouvoir illégal manduki kobete pamba pe koboma ezali po baza impuissant ya kosala malamu nde yango wana esengeli toyeba ete na ntango oyo tokokpeya na likambo lolenge wana tokoka kozala mayele pona nini po tokoyebisa bino pe lisusu mokolo moko kaka moleki ezali officiellement liwa oyo ya Laurent Désiré Kabila président de la République ya mboka République démocratique du Congo lolenge nyonso toyebi ndenge ayaki akotelaki wana kasi babomaki ye ndenge nini boyebi ndenge babomaki vérité pe na likambo na assassinat na ye e lingi kobima te pamba te baye
ba komanda ki assassina wana ndenge pe oyo ba salaki Emery Patrice Lumumba ba paya nde basali yango na moto oyo ayekozwa pouvoir na sima bomonaki pe na oyo ya Emery Patrice Lumumba esengelaki moto akwa na sima Maréchal Mobutu Sese Seko kumbwendu wa Zabanga akoka kufandisa makambo wana pona likambo esalema te na baeba babomaki ndenge pe salemi na oyo soki pe toluka toyeba nani moto adeklaraka ye mwana ya Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila ye oyo bato nyonso batémoigner bayebi na Hippolyte Kanambe ye pe aye wana na sima ndenge pe akotelaki ezalaki na base moko juridique te oyo yakoki kokoma président na ntango wana donc ezalaki coup d'état nde moto esalemaki oyo ye akotaki wana akomi président na bango banda wana asali succession ya ba coup d'état na 2006 tango a triché sous na élection contre Jean-Pierre Bemba na deuxième tour na premier tour a triché deuxième a triché coup d'état sikoyo na 2011 wana fin année tomoni yango biso sopolele tellement que nouvelle technologie et comme makasi mingi moya ko etango ezate boyebi ba américain ba kamata moto yo a salaka site ya ko dévoiler ba vérité na bango nyonso ya lokuta ndenge ba salaka na monde ko luka ko salaka bato mabe pona ko kosaka na kombo ya soki likambo nini yango boye soki pe sécurité soki soki intérêt na bango soki pepe soki diplomatie ye pe ba joye ba kangaye monoko na maboko ya kobeta computer po atia sous ba vérité wana te na internet nde yango wana boko mona nouvelle technologie oyo ndenge ye yango nde eti bato lisusu na mboka lokola République démocratique du Congo na mpasi na fraude na bango ndenge basalaki otoko mona yango biso kutu bato toyeli banda wa bona mpoto tomoni yango liboso kutu mingi koleka ya bato baikuna na kati na mboka po ba groupe ya bato babandeki kokanga ba bulletin de vote ndenge bakolakisa ngo toko mona yango awa noki nde bomoni coup d'état et ko salema ndenge kake salemaki na 2011 après assassinat ya Laurent Désiré Kabila cour suprême na bango kaka o wana pe nde ndimaki ye pe a prêter serment kaka o wana pe nde ndimaki pe susu na coup ya 2006 kaka o wana pe nde ye pe kondima ye lisusu na coup ya 2011 solo to koki kolobate soki mokete yango esalemi ndenge wana eleki bongo biso malobana biso ezali kakete esengeli vérité ya ba urne e fanda e pama pona kotalisa ete bae oyo ba sila kokufa pona bolamu na mboka ezali likambo ya mokete ezali likambo na mpamba te ezali likambo ya monene nde yango wana esengeli to sala ete makambo manso oyo bato batelemeli pona kotambusa mboka na ndenge elongobani to tia bango maboko na lolenge nyonso tokoyebisa bino boyebi Laurent Désiré Kabila tango ya kikokwea na likambo ya telemelaki komona ete kodjola bapaya ndenge bakomaki kokendele na mboka ezalaki lolenge oyo ye asitukaki nde yaki pe komemela ye ba makambo kilikili oyo yaki kosala ete kumba na asasina wana
alobaki moko pe kutu pona tali kambo ya election ke kosalisa election na mbongo ya bapaya ezali likambo moko ya malamu te pamba te bapaya nde bakodetermine po eza mbongo ya bapaya nde osali nango election pe alobaki wana ezalaki likambo ya mote epe alobaki ete ye aza na ye pre na nyonso alobaki aza pre na nyonso alobaki meme na assassinat azalaki prêt. Donc, ce bomoni président de la République à l'obindenge wana elingi kolobete a silaki koyoka komona ete likambo ya lolenge wana ezalaki likambo oyo ezalaki na nzela. Et la main des États-Unis derrière et des autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais donné le bonheur et l'indépendance de notre peuple. Le malheur est que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis, c'est le pays, les États-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays, le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes agressés. Il dit, non, la démocratie, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont tirés de notre sujet. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'ils changent. Nous n'avons rien à changer. Mais changer pour nous. Solo bo yoki nde toko yebisabino boye wana ezaki maloba ya Laurent Désiré Kabila na sima yango boyebi mikomi ekaki nango mpe penza mingi te azalaki assassiné. Tobangaka te biso bana République démocratique du Congo to yeba eloko esalaka eza convoitise na mboka na biso na mabele na biso eza richesse oyo ezali wana boyebi yango ezali kambo lokola soki boko mona bato bako bundela likambo moto to eloko ezali po inantina nde mboka République démocratique du Congo ezali ndenge wana to okipe komitika te to lobete tikalaka bongo parce que peuple aza kuna na tango bazali ko tikaye bako tala b'intérêt na ete aza ko si la valeur na ndenge nyonso tu kasi valeur o eza ko bima na mabele o ya bimela eza kaka ko koma makasi mingi koleka pe ko sa ba groupe moke ya ba individu wana ezeloko tokoki ko ndima yango te tolobaki na bino moto ai moto nzambe ai nzambe mabende liwa nde na tango o kufina nte kubanga liwa te polo bai tokosala eloko te poko kufa no kaka mamo na tango oina bomoi osala ezaki na malonga po osala epe histoire nde koloba oyo nini ezalaki ayo biso moko ndenge tolobaki na tango processus électoral mboka République démocratique du Congo ezalaki vitesse nango ya croisière tokoma histoire na biso moko
likambo ya monene ezali wana e likambo na ekonomi bako sala biso bake na biso boye bako tsa biso boye ba me biso boye ata tango ba guerre eza ko salama na est ba viol eza ko salema kuna nyonso wana ezoleka nango kaka na tango pe bako piller ba matière première esika oyo bakoloba ezali na risque eza na danger bazoboma batu population eza kokima mais eza na misusu baza koyawa na bapaya bazali kopiller richesse pona bango danger eza te parce ba créer situation ya insécurité pona ba kolomboka pona bango ezali penza situation ya sécurité monene nde yango tokoloba na bana République démocratique du Congo solo toko dévoiler ba stratégie te kasi tolobi na bino ete soki olingi ozala na influence makasi na politique na yo osalela ngo ndenge olingi il faut zala pe na ba moyen ya ko salela politique na yo masolo ya Bosindo ezali nde na mpembeni. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils s'y intéressent. Ezalaki Ndeboy, Léopold II. Ah! Fier de l'aide, pure de tiers. Make no mistake about it, cause that's a fact. On tout ça va quoi na mboka, na marka nzuri. L'esprit ya caméléon, bien kukeketa. Na face à gagao, double deck. Neti tala oyo. Avec bouli ya molili ya badio. Infiltration, pénétration, dissimulation. Lititi mboka, tiamutu bazenga. Système à bouli lo bas sesenga. La démarche en déteka, 7 que le copamba. 7 millions de morts, benda film. La petit clairon la menga bane kanga suka ne pucha. Esprit à bacho, kadia mpemba. Grande que Luca, autrement dit un bon carnivore. Une fois na mboka, muse atimbeli bae l'esprit à bako depuis Kigali. Sopa kundungu, dans sa balade, nenga dimite, s'il vous plaît. Kia di pona muse, lokola Samson, ongola ki molema epa ya hikolila. Suke katani, nakata kafiage, dernier de mon que c'est à l'équipe musée. Damn, basega se baroquette, quoi, même bagito guerre, surtout na bagan. Quelle horreur, en tout tassement à payer, moro na mizad, adita milekol, si atapata. Alors que vrai moro bien bombas na kata Zambia. Etina ezowe kwenda vutuka mama mama. La monnaie de Serge, toloba ke convidete. Convidete. Tozalaki Mwagidimba, na marka Malinga, sous les effets à Ndouli, Kolomboka, Zeka Luketu, Kusa Kuna, Fiona, Kadi Fiona Mama, Mame, Mboki Kei, Yoke Loko. Kuru di manalisango kosanza likelele atelemaki makasi comme d'habitude. Na petine mopao kajakora mal zolo zina mvwaba chekebul. Mama baya na tonga, papa baya na zima. Vice versa, quelle distraction. Na leli Franklin Bukaka, apese la le boucheron. Ah, mbokelengi. Wake up, dernier de Kibota, Momuna Zumakambo. Tous les yanke manga na toto, qu'est-ce que c'est? Nzamala la kate, Momo moko beseli à partir à désert, y'a Panama. Yoka le grand Terminator, Abongoli Motema, Atimbisi Bayaya, Nzoka Hippolyte Kanam Nazarwande, Derna Yazala Kipir Massa et les Fémoussé, Bayaya Tondimi, Basenesi Mebamoude, car de nos jours tout le monde a un prix. Hippolyte Kanambe, Soki Asoloza Congolais, convaincre Etienne Karati Boukabila, Bouyona Iboza supposé Bozala Papa Moko. Hippolyte Kanambe, Azana Susa Mokate, Ata Dimite Ben Nabilili.
Bombi ya Moro na kati ya Lusaka bien encadré Camara en direct de Kina pesa talate. Oya biso Mamalandu na kati ya Lubwaku soi-disant que mère azalaki na batoy. Bali sur na biso na kati église. Maglampé passe à Coutino par rapport à Kelvez. Balamboka Telema Bima na kati ya distraction bana kin contre bana poto. Quel Bouzoberi. Je trouve cela bon osculé et même catastrophique. On a esprit à vrai. Vraiment la photo Azane Moulele Mou. Le Pen. Bafiga Sarkozy, Ségolène Royal, Jacques Chirac, Alain Delon. Oya Bissomboka, Eza Congo, Bientotila. Mboka Eza na besoin na yo masque, Skozo Boule, section séparée, je dégesteke. Tolobaki Boma Mobutu Tika Nyoka, les leucomi Katako combien na réalité. Bob Marley Aloba, how long should they kill our prophets while we stand and just watch? Yokaba prophète na yo Monekanga, Osiris depuis Kemet. Maman Vita Kimpa, Nekongo, Yalobaki, Ranga Mungele, Ranga Noki, Papa Simon Kimbangu, Yalobaki, 4e génération, Mango Mele, Banango Bakoya, Bakola Mosabi Bembe, Bakosala Bikamwa, Papa Simon Otoko, Polo Miracle, le 4 janvier 1959. Les Kinois ont vu de leurs propres yeux les chérubins combattre l'armée coloniale belge. Josana Ntembe, Tunane Mwanda Nsembe, BDK. Tango Kokipo na moto mwindo, Ozongela Nzambe na yo Nzambe ya mpungu. Tulendo, Nzakomba Nzoni, Mungu Baba. Congo Diantotila. Congo Kinshasa, Congo Brazza, Zambia, Angola, Gabon, Namibie, Cameroun, Zimbabwe, Botswana. Congo Diantotila. Todoze Makino, Topesi place na Mbanga, Fongola Makutu, please. We need Congo Diantotila, check it. Yemei le maréchal, el commandante, en direct de bunker depuis Palermo. Système à Cobra de la Bundu Dianko. Et Coco Tindina Zolo Zina Rêve Santusa. Et que vive le Congo, Congo Diantotila. Chalo baki tokende te moto makasi atula mpaka bamona mpelevi combattant yuke keba na mbota loboko keba solo Balandiadio Lisanga to zali kokoba na masolo na biso tina ngonga ya 20h to kende ko clôturer yango po ki binomoko pe justice na Congo tokoloba na bino po bete kuna mboka pepe démocratique du Congo ezalaki na ba kende ki ko mesurer confiance oyo ezalaki na investisseur na fin année na sanza suka na décembre. Et l'accès qui était pas chef d'entreprise, confiance Kitaki Makasi, et Utaki na plus 5,7% na sanza en novembre, Kokita na moins 27% na décembre 2011. Wana ezali pona kota esabino pobo ebete esalaki ndenge nini confiance wana ekitaki makasi kaka na sanza ya décembre oyo vote salemaki oyo proclamation salemaki ya vote salemaki na le 28 novembre 2011. Confiance ekitaki wana penza soki basusu babangaki pona ba interpréter yango na kati ya mboka pepe démocratique du Congo pona kolakisa esalaki ndenge nini biso tokoyebisa bino zali pona bato bamonaki makambo ya fraude électorale ndenge esalemaki bongo makasi bobangi ya komona ete bazali na pouvoir bametika na pouvoir na makasi bato bamona ete bien na bango moyen na bango oyo ya investissement na entreprise et ata mosusu kopesa fiasco pona crise na mboka yango wana nde salaki ete confiance ekitaki makasi mingi koleka tokoyebisa bino boye pona koappuye puisque tozalaki pe na biso pe tosaki ya biso to mesure température
biso bato ya Fondation Lisanga point de soutien congolais koluka koyeba na décembre wana ezalaki ndenge nini toyebaki bayebisaki biso avant proclamation ya ba résultat tango vote salemi ndenge bato bayebaki biso banso ete papa na biso Etienne Tshisekedi a gagné qui largement azaki na majorité ya mingi na ba bureau ya vote nyuso ekangami aki wana na mpokwa dollar ekitaki dollar américain ekitaki makasi na ndenge dollar américain wana ekitaki makasi tango bato babandaki kosatendre ete baproclame papa Etienne Tshisekedi président de la République ezolakisa confiance oyo ezalaki na côté ya économie ya ba opérateur économique ndenge réponse oyo économie epesaka mokete ekopesa tango bato bamoni ete bakoma préparer pour ba confirmer fraude na bango électoral dollar ebandi komata ti tango baeko fan des imposteurs na coup d'état na pouvoir dollar emati susu makasi nde toyesaka bino likambo na économie eza likambo monene esengeli toyeba po ete richesse ya mboka République démocratique du Congo nde bazali koconvoite yango nde bazali kotangisa nango makila oyo bango baza kozwa nango bo mengo bandeko ya Radio Lisanga totondi bino botondi mpona fidélité na bino na Radio Lisanga. Banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka. Solo bandeko ya Radio Lisanga, vraiment je fais encore spécial dédicace et que la paix soit notre pain quotidien. Esaïe Wabino, Emmanuel, vraiment Naouti Namboka, Paris, Yangon Naouti Koko. Moi je me suis dit bon on a rôle quand même une apercité et je suis accompagné de Fofana. Si tu peux dire seulement bonsoir pour Nabandeko, pour les amis de la Radio Lisanga. Ok, c'est Fofana. Bonsoir à toute la famille. Ouais. Je salue tout le monde de la part de la Côte d'Ivoire. Et j'espère te revoir prochainement. Vraiment que la paix soit notre pain quotidien. Bonsoir. Abadi kobenga bonzambe na yebo satana nyoso ezalaki ya ye